Jaël. Jaël. Ah, Jaël est chaud. Ah, Jaël. Ah. Hein, Jaël? Ah. Bote ba papa, ba maman, bandeko. Bote ba rando, na ba randonnette. Bote batoyo balingaka rando. Naba oyo balingaka rando te. Bote ba jeune garçon naba jeune fille. Bote bana mike naba bébé. Bote ba Sainte Anoirite, Sainte Thérèse, Sainte Ingrid Kabongo. Jaël, toza de ker na yo. Ata tozo sale lo côté, toza de ker na yo. Mais Jaël est chaud. Oye comme acteur, ce qui actrice tokinan. Pemisa komba Karine Mokonzi. Okokino ko lobango nengo lobi. Problème ezate. Metala yomoko. Olobagi tina oye. Mais ce qui totali bien. Banda oyaki. Tozomona eloko mokote. Oyezo kokana na makambo yozo oyeli. Ekiteli na yo na aéroport oya tiokomi wana. Loba yomo. Omo na ondenge. Hein? Ozomo nango ndenge nini. Na yebite soki ndenge balobaka ke babwakaka mbongo na fenêtre. Na ndenge balobaka ke o mwasi moko aza na nguma asanzelaki mbongo. Na yebite soki yo Gauthier Mascotte aza nguma azo sanzelo mbongo. To Gauthier Mascotte andimi abwaka mbongo na fenêtre. Jaël oye eloko oyo tomoni osali eza conférence de presse. Alors Jaël comparé ba conférence de presse nyonso oyo mona ya ba chroniqueuse na bato ya théâtre comparé na oyo yo. Siko tala maloba minene oyo banda koloba. Kalikile yo moko. Pourquoi Grace Temu a sali conférence de presse sima? Poilia oyayo. Omoni no. Grace Temu na conférence de presse no ayakite. Et tant que Ozako loba kombone chaque fois kuna na Afrique du Sud. 3 fois madame. Karine Mokonzi. Kombo na ye otanga ngote ndengo zotanga siko na kitoko nyonso. Na malembe nyonso. Na gentil tout. Eza nango mabete. Mais ezo concorde te. Na position au longwela ka Afrique du Sud. Na position au komi na Congo. Tala yo moko nan. Bando komi na Congo okomosala ba live. Okomi na 4 live to 5 au sali. Na 5 live ango ozolo belani. Talaka yo moko. Sikoyo osalaki conférence de presse polo bani. Sikoyo ozolo banini. Ozosala musala nini. Banda po salaki tous les 4 live wana. Ti lelo oyo mukolo nazosala video oyo. Live mokote se kokisi 600 views. Na lobi te ko sali ba view muke. Mais na lobi tala dimension. Olongwe kuna oye Congo. Oye pe yo mokote oye na Prince El Matador. Non, Prince, oui, Prince El Matador. Leki na yo. Arrivé na yo okiti na aéroport. Tomoni ataba ninga no ba chroniqueur, ba chroniqueuse, ba eko yamba ote. Bon, obomba kian. Ti lelo na mukola lelo. Maloba na ozoloba, toyoka kian kaka na
conférence de presse toyebi pete soko lekaki déjà pa ya Mami Lela Papi Mboma na ba chaîne wana toyebi kutu te. Surtout toyebi pe soko koloba nini, soko koloba kaka makambo oyo olobaka ndenge olobi kaka na conférence de presse. Jael show Jael kanisa nano bienko tozali awa na posa ya koapuye yo ya kozala simano ata yo obosanaki komba Karine Afrique du Sud oyaki na bakanda ndenge na ndenge siko ozwi kanda osali neti obombi yango na coffre-fort to na congélateur. Mais tozaka na posa ya koapuye yo ya kozala nsima na yo. Mais Jael show tokozala simano me na eloko nini? Soki Gauthier Mascotte aza nsima na yo ntango mosusu azaka neti nguma azosanzela mbongo ponga basi oyo balobaka baa na nguma asanzelaka bao mbongo nayebaka te soki eza ya solo. Mais Gauthier Mascotte soki afutelaki yo voyage oya na Kini kala te bozokende Côte d'Ivoire bolongwe kuna Sénégal, en tout cas nazozwa Gauthier Mascotte nguma kaka nguma azosanzela mbongo ou bien nazwi kaka ndenge balobaka moto soki aza na mbongo ebele modèle mosusu adepensaka ezomonana kaka neti azobwaka mbongo na fenêtre ye mpe nazomona kaka bongo. Jael eza critique te. Bon eza critique nakoloba te eza critique te, mais mafinga eza mafinga te. Même Nene asalaki émission alobi Jael ye akomi na ye actrice. Bato mosusu bakotala yo mpo bayoki kokomi actrice yo moko mpo olobango. Mais Jael tina lelo banda oyaki Kini on dirait oza soki wapi, on dirait ozaka en Afrique du Sud. Eloko moko te ezolakisaki Jael aye, eloko moko te ezolakisaki actrice ya filme ye wana, eloko moko te ezolakisaki Jael aye koningisa mboka. Même propre YouTube na yo 4 vidéos osalaki ata moko nane kokisi 600 views te. Donc problème ezali Jael osengi peke ba o balingaka yo bazala na sima na baya ba o pe balingaka yo te baya kotala. Bon problème eza te nga pe na tindi ba o ba na Congo bakende na soirée chez Temba batala yo eloko kopesa po toza nango posa opia biso eloko olobi okomi na Congo okiti vraiment esali impact moko te, esali geste moko te oyo kopesa bato posa. Osali conférence de presse en tout cas na makelele ezalaki wana na meki kotala ba conférence de presse ya bato nyonso ya yo bimi l'échec. Na yebi ozoloba komi na avocat na yo, c'est bien. Kokoma na avocat, kobengisa ba papa Chaka Congo, kopona ba journaliste à qualité, problème eza te. Mais problème oyo nga nazolobela, fallait sala moi impact. Omoni conférence de presse ya Grace Temo. À part ko sala ngono hotel wana, omoni impact pesi. Omoni modèle keili image. Yo siko ye oza actrice. Ozoleka na Netflix. Siko chaîne ozoleka eleki Nollywood. Obisika ba film ne banoleka. Donc eleki oya ba Nigérien. Po bisika yo film ne banoleka, ba série banoleka. Ba film ya acteur américain pe lekaka kuna. Oya minene reconnu. Be européen elekaka pe kuna. Netflix azokotisa ba million
bazofuta ba millions de dollars. Sikoyo yo ekoleka kuna. Mais sikoyo yo actrice ango okiti Congo sans impact. Producteur na yo yemoko pe ayete. Kanisa bien 6 jours na Congo impact ezate na media. Siko impact ango osana na nini? Na soirée Jael Show na Chetemba. Karine Mokonzi. Non. Jael Show. Tana zobengo komba Karine. Poso na bengyo Karine mbala moko zu bénédiction. Problème ezate. Profiter na bénédiction. Mais musala nini? Osala. Hein? Jael Show. Tosala obsali soirée Chetemba et Simbi. Plein bat a craqué. Sikoyo. Batikebe futami. Ozimbongo. Mais. Wana mabete. Mais ekeina makambo yo zolo bate. Po yo oyeli. Po yo eloko liboso zali filme. Yangonde mokilezo zela. Eloko o batutu bazo linga ba mona. Eza filme. Même ba belle vie. Même ba sila. Même ba elombe. Ba papa masumu. Bango tuwana. Bazo linga ba mona o yoko sala. Po o yoko sala. Eza musala o bango basala. Siko balingi ba yeba. Yoko sala ngo ndenge nini. Po te kota na Netflix. Bandeko. Bino bozola nanga. Bokome Netflix. Bokome ngo na YouTube ou bien na Google. Botala. Ba série yango tango elekaka na internet to futaka. Okoma penza ozofuta cinéma ozala ndako. Donc elakisi soki Jael asali film na ba série to bandotala ngo ofelete. Okofuta penza billet ndenge bafutaka na ciné mais ba diminuer prix po okoti na ciné te okoti na sala batu te ozakaka na ndako no na sali na yo na ordinateur na yo ba diminuer prix mais bafutaka donc soko tali 10 films okosentir ofuti penza mbongo ba ticket donc soko tali 10 séries ya Jael donc elakisi soki batu batali 100 000 donc elakisi Jael Show akokoti sape plus de 100 000 dollars. Sikoyo soki 100 000 wana bolandi 10 épisodes donc elakisi Jael akokoti sa 1 million de dollars. Pona bo comprendre. Même belle vie nana koti sango te. Sila nana koti sango te. Donc elakisi Jael soka koti na Netflix. Ba série na ye wana ekomo lakisa Jael Show akokoma millionnaire. Millionnaire en dollars. Bomoni. Donc ezali kamba jeté. Soko ningo koma millionnaire. Tango zo kita na Congo faut ça l'impact. Po eloko Jael ningaka sala afuti ata mbongo atindi bana lemba. Bisika koko na zali, bisika mutolone zali, soki to atindi na bandeko ne mususu yo bayako yambe na aéroport, ba saleli fan club Jael Show. Ba yambie na aéroport media et sali impact. Po soki ba yambie na aéroport, ba video bimi, ba tu bako sali la onka ba émission. Donc Jael Show a sali déjà publicité, ya bien. Ezo qui peut être que Jael Show azana kombo. Non. Okoroza na kombo soko sali loko te rien. Bakotala te okotsa mbongo te. Alors Jael Show il fallait asala bongo. Eleki soirée Chetemba. Soirée Jael Show na Chetemba. Tangu poto etali partout etali. Po ba video na ye. Batu bandotala ngo mingi diaspora. Po na kata Congo, bakolinga te batala film Jael Show série, batu nyos ebele, bafutaka mbongo.
po okofuta mbongo mbala moko okoti na série moko ofuti eza ofele te eza YouTube te eza Netflix donc ezali cinéma ndenge ofutaka ticket na cinéma ndenge okofuta ticket en plus kutu okobandela pe bafilme yango te na kanisa po bazotia susu bazokomisa makambo yango susu na Netflix makasi ekozala pasi otali okabula na mutu mosusu donc elakisi bato ya Netflix bakokotisa susu mbongo na ndenge akosakana te donc Jaël Show soki réellement basérie ya filme ne ebandoleka na Netflix elakisi Jaël akokoma millionnaire en dollars mais mutu akokoma millionnaire en dollars conférence de presse na ye vraiment malili na ndenge akosakana te na ndenge ya kosakana te on dirait matanga de presse Jaël Show nayebi te mais bon tozo continuer ko appuyer yo toza sima na yo atomoni tozo loba eloko te o tozo loba boye eza déjà likambo po toyebi eloko akoloba te yo moko kutu mokolo makambu oza na eloko akoloba te kaka ya kobandela to ya kocreye hors sujet Jaël Kinepo YouTube za bon so sike neme kinga lobo koma kamada kingandi yango. Lebi kuna bofingani na mona la terrain ngo salite poto bo soto mbindo. Batu bafingana kilobi lebi kuna bakoy ba pire. Batu bazaki lobi lebi kuna bakoy ba pire. Sikuna koma mona tellement terrain ngo za salite. To kama bo to ba yuma to ta batu sona naza vraiment ayo ka bafinga o eleka za kuti ya mama na ngandi. Yango nde leka difficile. Na moment na bo bebisela na place na za. Ulbo changa rando na bayana na ngali boso mena chango na si yana batebele na mokilio soit changer face kozon se na face à kalate et puis son na face à kaloko kufa apui mote tango bongo ke regarde neti na flash na elo na elo na battre le roi flash on na tambola na wote la voyageur on a serre valise et même pas na connaître bloc en agence parce qu'il y a de ceux qui ba audio eko et ba que le diable accepté o lingo sa makamno minene o lingo progresser ce ko o kenende ko sa ndeti ni na musée galerie na sexy batou na sisi misela na ke asuna nzela wana ti na direction wana na sota na comment na venir lundi non mon talent nga uti pa kuna ngati en tout cas ma place pour faire vuta ba na uta makambo ngati pardon amo seka comme le roi théâtre je marquais mon époque et puis je vais quitter quand les autres vont comprendre qu'il faut pas quitter et ça trop tard vite on va faire quoi téléphone a dit ko finga en tout cas dans le pas makabe na fingi na assiste na tinda pe bato kene pa mutu tel ozwanga biloko bwe na lobi na ton na kuti polo ya mutu na utela ki poto kinganja lati yango je ne parle pas na kaka ko loba o na zana kanda na la salle de défense mais ce qui est na c'est je parle pas pona ko battre pe ba place no bo balela kuna so bozana ba ma chérie na ba makango na bino moi je m'en bats les couilles tu peux aujourd'hui ya kosa bato ya kobenga ya finga ye kelene bwe mais conscience no ebi question j'ai la finga parce que na banda e mabe makamba risible ute ko yinda je pour le temps pour na ko sa réaction na soit temps pour na sa réaction na ko lata musika risible pourquoi il va créer problème na biso ki makamunyo c'est le cas na groupe et c'est pas les bibliothèques na betel so na nga pour ça la direct na nga le muto a konisi mama ba ko boma na yebi ete soki muta sepela ba popo na ngate en tout cas je m'excuse na mi benda na saka na groupe na komaka rare parce que là comment comprendre il y a quelque chose qui ne va pas bato baza bomoni ba négatif au Jaël ya kutu hôpital privé ya kutu
Amène un rigolo. Miluko qui jaël. Si on parle bien, on parle de tout sauf rien. Après ça, qu'est-ce qui se passe au Yokate? Je pétais. Après, tout bandi ont discuté la carte à groupe audio. Et hier, grave. Quand on a 6 au son, on n'a pas mis un groupe. Je supprimais mes audios. Je supprimais. Là, audio, na za. So, vous voyez audio, na nobi. Ce n'est pas tout le jour que j'entrais. À chaque jour, na intervalle parce que je supportais les enfants. Tu cries au salini, nazaka balateur, na tchapena, mutu na se, na katia groupe. Puis vous comprenez que nazaka mutu mobile ba tic-tac, na yebo na lobby. Mais depuis janvier, personne n'a audio. Si vous m'en avez chat audio, mon la TV. Depuis janvier, personne n'a fait audio. Si vous m'en avez chat audio, mon corps. Pour nous, ça na rawana te, na tchonka na flash e fandi. Ngai naza zobate, na mona trop, na yoka trop, et comme ça un moment sage. Bon quand le qu'on rappelé ngate, tout le qu'on répété te. Naza tellement moyen, les jeux compris de choses et puis je fuis le polémique. Mais puis je ne peux pas faire l'hypocrisie comme les autres. Na ça la ngote, pour naza semba ya mutute, ki zengi ya mutute. Je reste bien avec Carrie, je reste bien avec Carrie. Je reste bien avec Wadol, je reste bien avec... D'accord, bien, on va faire un Wadol, te ba ko s'abonner pas na ngate. Mais je peux pas faire l'hypocrisie comme les autres. Na ça la ngote, pour naza semba ya mutute, ki zengi ya mutute. Je reste bien avec Carrie, je reste bien avec Carrie. Je reste bien avec Wadol, je reste bien avec... D'accord, bien, on va faire un Wadol, te ba ko s'abonner pas na ngate. Asa fani, d'accord, bien, on va faire un fille, va faire un fille, boya ko s'abonner pas na ngate. C'est que na commis le kuta. Je le ferai jamais parce que en aucun jour n'aurait pas le cambafi n'aurait dénoncé on peut nous banga que sous ma fan fi ba ke inga sambwe. Mais je peux pas faire l'hypocrisie comme les autres. Na sala ngote pour na za semba ya mutute ki zengi ya mutute. Je reste bien avec Carrie, je reste bien avec Carrie. Je reste bien avec mais je peux pas faire l'hypocrisie comme les autres. Na sala ngote pour na za semba ya mutute ki zengi ya mutute. Je reste bien avec Carrie, je reste bien avec Carrie. Je reste bien avec Wadol, je reste bien avec... D'accord, bien, on va faire un Wadol te... En tout cas...
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, na abonné bafa nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, na Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Namo na zana chaîne de ça qui topo. Il y a boss na JP Kiama, ta ay boss des boss ya ni amélange. Donc ba ça dans la zaki. Ya boss na biso JP Kiama. Nzambe na ngai. Ba boss bazali ba boss bazali. JP Kiama, le boss des boss. Napesi d'abord bonjour, te ba mbote belé na mon boss JP Kiama. On a rosa ngisaote. Donc na ko le kati sana napesa mon boss JP Kiama, boss des boss.